Bienvenue dans cette émission La Grande Classe. Comme je le dis toujours, c'est votre mission. Émission yaba grande. Comme on a pesara et bandara la munene. La Grande Classe avec Paola Ngainga la fortune écrasante. Moi na bino. Moi na ba maman, moi na ba papa, ba na potonio so. Na lela bino na ndenga mukete Hervé Bouka. Na Ukraine ba na Ukraine mikolo bo sepelisa moi trop parce que bozo benga o eze émission la bino La Grande Classe il faut landara moi trop émission o esala rabino moi bien bisika bo la bandaku émission ya ba grande ya mikolo ya mikolo la lingala nde to bengaka émission oyo esala rabino moi bien. Aujourd'hui je reçois pour vous Papa Maswa Kuba o ba yebiete, c'est un artiste comédien a évolué trop à niveau ya Point Noir. A évolué tout à niveau Point Noir, Mikolo Azongi na mboka ndeka baba retour au village, Kalate pe barozonga zonga bisika ba uta o eza RD Congo Info.fr avec Yemoko le grand prêtre César Ngadi, ba la poto bo confirmer de ma solo et puis na Paola ngai na langa vanta ko la biso na vanta angona pesa biso ba kombo ya ba moi na sepela herba benga nga la fortune écrasante na centrake et kota je salue ma maman adorée maman Célestine Kenge et papa na nga moko papa Felinga ngai o abote la bino la fortune écrasante la fille à la taille tant na lobara lomba bozwa nga bien botala nga bien ba système o ezala na nte Yemoko émission botala on peut moi trop cliquer ko déconnecter parce que marambo bien la carte émission ko déconnecter zéro mon papa Maswa ko yoka ninga déstressé bino batu baké musala lelo te batu oyo ba la banda kulelo boza déstressé batu ba problème bota l'émission tongo ta l'émission o ko déconnecter parce que Kalate ozo seka mi bonga madaso dans la kiti vanda da mabele parce que oko simba panzi ndenge Paola Ngainga zo simbi sa bato ba siti musuba panzi azo rendre bango mal à l'aise o eza RD Congo Info.fr Cléboa original na ba fille ba original lokwa abiso ba fille a bien ba fille a tendance ba fille a taille. Bineme nanga bameli ba champagne balangwe whisky bayoki oboyinga bineme nanga bameli ba champagne balangwe whisky bayoki oboyinga bafiti nanga kaka bamasta toliaka tostafaka na bango basalinga mabeo Dani Bokombe moto aza moto te moto nde nzambe sala attention ba petit chéri balati ba mini ba chene ba string ba dendeli mochwa Dani Bokombe balobi oizata na yo quoi Dani Bokombe oizata na yo moment na yo pourquoi bazotengama Dani bazotengama Bokombe bazotengama pourquoi bazotengama Nelimpela bazotengama Timpanga bazotengama tout à l'heure. Et indi bonjour Papa Maswa. Ngai chiklikambo ke bungai boni ngam na opesa ombote papa boni kasi ngapi na bandio mabe tozanela toko banda tala moi prière te po esala Hercule voit tu na kati à Londres ya de matende esala ba moi be bisika bazali angaye batebele bavandi na bandako balubi tato ya zongi lisusu yambo to banda nanu kusambila moni kusambila eza bien mutu soko za kusambila te na vie seke uzana malédiction prière eza important pa mutu tata pasikele yoke logo yo bien katula wonga anchadisi na kadaku na teye nchukudu voada yoke logo yo bien musala sadukiaku voki zoleleko saluki mana bunga na teye nchukudu Seigneur. Merci Papa Maswa ko kopesa biso vrai nom na yo batu ba ye ba comprendre ba ye ba kaote na niveau à Paris na bo sanité
Patrick Pindi na Guy Mandoudi na niveau à Paris ba yeba pe papa Maswaku aza nani po ba bijie ko yinda mabeba na poto la fortune écrasante ba bia futa da garantie ya boutique po biloko yela ndenga mukete na remercier ba union so ba sala ba play anagie ba mote la bino yango na remercier bino je vous adore tous kande na lobara papa Maswaku ko expliquer biso qui est papa Maswaku puis vrai nom na yo o uta wapi o expliquer bana la grande classe ba bébé tendance ya la grande classe ba grande ba mikolo o bazo landa biso siko. Moi c'est papa Maswaku, 14e apôtre de Jésus, Simbolenga, l'homme qui a traversé la mer en pied, qui a attrapé 10 antilopes à kangi 9 moko akufi pona pema mbangu eleraki ye mingi bokimi mbangu na antilope me ye moko mikufeli olokoti ta niveau ya pema nazana ro. Moi kombu ya ndako babyanga ngai Fally Maswaku. Bato nyonso baza bamina ngai na Facebook na Fanny Ber na watu swap bayebi ke bakumaka kaka Fally Maswaku wana komona ngai. Mais mingi lelo eza kaka parcours. Papa Maswaku azalaki na Pointe-Noire awa alongwe na Pointe-Noire sikoyo ayawa na kati ya Mashasha. Na kati ya Mashasha awa sikoyo nde abandi makambo ya sika me naza kubose na via Queen Mada tuzana ya ensemble bato yu bazoka te la moni directement branli tout sevo chef à répétition ya via mbali ya pembe mbali ya ba forcette mbali ya goût ngape na profiter na pesa Fanny Chumbuka mboti belle place uzana France kuna et puis na busanité yo na obeta ngana mninga note ta loxe beleni ya imbécile je suis bête nya. Ok papa Maswaku okoki ko pesa biso histoire à parcours na idole na yo na comédie za la rana idole na ngaya mutamangu auti mangu au ndengi wana ukena gauche ukena droite obeti virgule point wana za tata na bandeke kutala ye depuis na linga kandenge sali laka yangwano moni ngasi koyo na ye na bakisi mwa ba biezi na ngai na tali ba makaya bazawana na tali mwa batu ebele kama ti mwa ba pilipili ba mungu na bakisi ndenge yope oluba pusa na ngape na vwanda ngape na luba kena bango lu pusa na pe Maswaku afanda système de jeu ya émission et kendati na ba théâtre kendati na musique pusa nika mwa muke musupa vandi zua ezate sani sala nini yango nikingasha #1 na Nigeria nikingasha #1 ndeko ya Blanchette lipasa Blanche ngasha ya pembe na Nigeria bamboti beli lelo na lubaki na binoto kubanda na masolo ngai oui. Tubanda na masolo après masolo ndeto kuya kuyeba suka ya evolution eza ndenge nini bandeku oyo nyoso bazana bandako babimite oyo bazana poto o bozani Afrique du Sud Deborah Faïd yo zani Afrique du Sud yuka bien soku bima kete di solo eza pwana édifier yo ipesa yo mayele mbala ya sima soki pe yo po boti mwana ye bandenge nini ya concadrer ye bano yo balubaka français bande kunanga soku boti mwana za koluba français mingi fo utala ye bieta musoso azana quelque chose. Bana ba français baza curiosité izana bango ya libosu ya mibale bana ya français balingaka kulexa likambu te ya mi 4 bana ya français baza batu moko boyi ata amoni likambu akangi yango atesali deja sokutuni ya kuluba na yo izalaki na mwana moko ya mobali mwana wana panda mama na bango na tata na bango soki baza kusala biyema mwana kotaka na kati ya chambre bande kuna ngai à l'occasion ya lundi mwana linga kende karasi akepa kei kusokula papa uti kusokula za kulata le tata za kulata boye mwana pa uti na chambre na bango mbana moko na chambre batata diu tangwa koti boye akuti papa aleini bandeko ndengi tata bota mela siko yaki mukolo nango mbala moko mwana tali akoti sima boku na poshi bana ba français bandi ku simba za kutali baruki atali alubi papa ça c'est quoi papa lubi non mwana oyo aza trop mayele soki na meki kaka koluba na ye kombo eloko oyo pa akukanga yango alubi na ye c'est la voiture de ta maman
mwana pe abimi na ye ake kalesi akangi voiture ya mama akei na ye kalesi eye kusala mukolo oyilandi susu mama lisusu alingaki akende musala awuti kusokola akoti na kati ya chambre acha kulata bilamba mwana pa awuti kusokola alata bilamba kalesi aya kuzwa mbongo amema na kalesi mbale moko na chambre ya mama ke kukuta mama alei ni bande kuna ngai oganga bisika bwala bandaku alei ni fo buzong sakati alei ni mbale moko mwana atie maboko na poche azwi position abandi kusala boye mbale moko mwana alubi mama ça c'est quoi mama alubi mwana oyo aza trop mayele soki nalubi na baluka lisusu boye kutuna ça c'est quoi alubi na ye c'est la garage de ton papa mwana pakangi la garage de ton papa abimi na yake na ye kalasi isali ke mukolu ya sop eza lukulu ya swamedi wana papa salaka te mama pe asalaka te eye kusala ke papa na mama baza kusavure mwana pa uti kalasi mbala moko na chambre batata kiu akuti papa na mama a position a kopi papa na mama dodo ya masekite bande kuna ngai siko yu mwana tango akoti akuti position wana tie maboko na poche abandi ko calculer makambo nyonso oyo tata lubaki na ye na oyo mama lubaki na ye mbala moko mama zalaki na position ndenge ba mama bazalaka papa sikoyo azalaki awo mais il faut yoka sikoyo mama za kusignaler papa tata le papier moi n'ai akoti je mona mwana te papa petele ma basali semaine mubimba na mama baba précieux les cas qui comprenaient tango papa sali remarque mbala moko mwana akotisi maboko na poche tango akotisi maboko na poche abandi kozwa position alubi mbala moko papa tu as rentré la voiture de la maman de la garage tu as laissé les deux pneus à l'extérieur bande kuna ngai place papa zalaki atomboli likolo ye moko atali depine oyo mwana lubaki talatika en tout cas pour na bino bano ibuzana bana balubaka français trop bon et éviter uza kulata kulingata mwana kota kala kati eza bien mingi te bande kunanga place en tout cas buza moi c'est papa Maswaku 14e apôtre de Jésus ya kusekezali to kuvanda na mama oyo buzuna neza kaka premier extrait to vanda pwana bu savourer bu seka na busanite blanchi bazola na États-Unis bambote belé place uzali blanche ngaye yo uza kuloba te Jeanne Manunga na California na Los Angeles bambote belé place uzali d'accord papa Maswaku na bosani pété wana ke na ngambo Bruxelles ye ba bien ka motema la fortune écrasante Fabrice et va trouble la dernière Fabrice motema la fortune écrasante bisiko za la Bruxelles to peso mbote bana Bruxelles ndebo linga nga pe na linga bino mingi bo benga nga mabanga c'est gratuit pour na bana Bruxelles nga mo na lobiango mabanga c'est gratuit pour na bana Bruxelles na émission oh la grande classe mabanga c'est gratuit dans la salle bino yango wana parce que bino bo linga nga pe fola linga bino foko linga ba linga ko opusani muke muninga vandi ekosala nini papa Maswaku soko pusani muke muninga vandi biso evoliaka na groupe ya via evolia la groupe ya via joue même rôle ngana za papa Maswaku na sala kaka rôle de ki papa Maswaku et puis na ba théâtre pe o eza kubima na poto ba bientôt ba biloko sika to tourner bokumona ba kata fumbo ezali ba kibonga yo ezali ba makambo belé ba pièce ja ibele kala te ja kubima na poto wana donc batu ba kozwa yango ba kusavourer yango mado wenge na ngola mer double ndeko ya Isa Star drapeau ya mabor ba mbote belé place buzali et puis na bossa nité oyo na za kuluba ye na bossa na kayete pasteur Claude ya Jeanne Manunga pasteur Jean-Claude bambote belé bana Bruxelles bambote belé ngana za na problème te soku biange ngana bwaka yo na kubwaka yo problème izate tu solo likaka li solo likamba solo la bien kande baloba to solo la bien
et ça la biso pe ba to boire rabino biso pe ba to ça la rabino ba musala o et ça la biso pe moi bien solo la bien émission ya ba grande c'est la grande classe donc so dans mukolo so rosa il faut l'andara mingi kara émission o papa maswa ku okobetela bato bolandanga bazebele bato bolandanga bazebele la pesi bino no so bambote bisika bolandanga la bandaku la lingaka bino je vous adore tous kande na lobaka papa masoko le loro betela bino ka masolo na banzi na mwa mukia alobi bomeki koyeba bomeki ko comprendre mais lelo akobetela bino mingi ezakaka masolo po bo sepela bakisela ba mwa li solo po ba sepela ya Olivier Guidjoni na kati ya Paris bana Paris nyonso Aimé Kusoba pa komi na edika toto zane ba kala te ala kin mais akomi na epe dika tika to boira ba dika te Aimé Kusoba bande kuna ko sabino te ba mama na biso baza ko respecter ba sango ko leka mibali na bango ya ndako tuzalaki na misa ya mois de la famille sango alubi ba mama nyonso baya na église ba mama wana ndenge bakuya wana bazakaka niki malusambu ya bana basi ba mama pe na église bango wana bango nyonso baye tango bakomi na kati église sango pe ngonga na ye ya kokota ekoki batindi pe nzembo kwanga ya nchesa na madesu o chelika yabu sango akota te akoti tango sango akoti sango amatiri bosu ya podium ya sieri wana atali boye na église atali ba mama ba jeune fille atali lubi église oyo bana basi baleki ya mikie boye ndenge nini atali a Constantin iloko moko ya mabe kati na église bana moko sangwa lubi ba mama yambo ete to banda misa na biso ba mama nyonso bobi misa mabele libanda ba mama babandi kutala na mais sangwa lubi boye ndenge nini est-ce que makambo sangwa lubi eza ya solo biso to banda kulongole ba mabele ndenge nini sango pasui akitisi mutubo ya kuluka vexé ba mama tellement ba respectaka ba sango makasi ba bandi kulongola bala moko na kati grise nzembo koti tito kulongola bilamba ba mama balongoli sango atie mutubo tango sango atomboli mutu atale boye grise nyonso mine ba mama nyonso mabele libanda sango gangi Seigneur ba mama oyo ezali abomination nalubaki na bino bobimisa mabele te me bobimisa basable bazelo libanda ba mama batomboki sango esomoni sikoyo na kati église toza na 4 socs de mamelle oyo bota mwana moko oyo eza MP debu kawo na mususu pe zali komona mwasi aza kutambula boye mwana yoki posa libele akamati abendi yango kaka bwaki yango boye na nsima mwana bandi komela le na ndenge nsima ameli apres lere kozongisa oka kiu bamama ezali pasi soki sango alubi likambo ifo butalaka buyoka nanu église nyonso balongolaki bilamba sango tango amoni bongo alubi bamama eloko bosali bobomine mosali na nzambe misa na biso ya lelo esuki awa akataki mesi wana yango moni mwa de la femme esilaki na église catholique te kimbangiste mutu bazwaki défense ya kobeta bambunda journée mobimba na nzela. Ok, merci beaucoup pour ma soeur commission. Ils ont la moins particularité nango oyo batu nyonso balandaka biso bayebi pi bazela yango po bayebaka bakati na bino bayebaka ba information na bino vraiment na source et puis na profondeur. Papa ma soeur kwa za marié. Nani wana? Yo. Ngai depuis mukoni. Oh le boko nango mone alliance eza. Obota ala te. Naza na mwana. Ngai naza na mwana mokoti. Ndambo alinga koyame zemi yango balongolaki yango donc naza na mwana moko mwana wana Sabrina la fillette ya papa 9 ans. Aliment préféré na yo olinga mingi koliani olubi aliment préféré na yo aliment préféré oui aliment préféré wana ndeni olinga kolia mingi nini so nalinga kolia il faut loba kolia
tant que le balima na za kansandire alimentation na banda kulia alimentation ba boutique eza webele ko banda kulia ngundenge ni ta yom aliment préféré ngape susu na ke kuna nini aliment préféré aliment préféré eza aliment desu batiango makoso madesu batiango makoso so lia madesu batia mwangu bamuke mbala liboso nano yoki yango te yoki kapa nanga meka omon madesu utie ba sauce ndenge lete sha lambaka utie ba sauce bien bloqué lale ukamate mwambo babuli na kati lia ko soko lembo limisapite na yebite. Ok, merci beaucoup. Tu as commis presque na souka ya émission Oyo. Au revoir. Moi, au revoir. Moi, au revoir. Landengali solo pour ba CP. Au revoir. Ngala ling na pesa nanu annonce za kuleka. Je crois soki oyebite trésor lo yebite. Trésor impoto. Yebite trésor impoto ti. Oyo ba uti ko yembela njembo pa fabrication wana. Mobile à tour et trésor pour tout, je te salue là où tu es. Kasi bakanga ki mutu moko sele ki yenjembe. Batu bakomi kulanda makambo oyo balubi na kati ya njembo wana yangwana batu bakomi kushalila. Bashanja ngomwa modele oyo bakomi kuyemba trésor umeli bozo. Poto mabi umeli bozo. Uzokize mwana ngane trésor. Yo chelie encore moni sali bien te ja usala pagaille c'est pas bon yangwana moni l'état ja kulandila quand même makambo wana aye bandenge ni ba kusilisa ngo mais pona bamboti na yebike o eza émission ya suka te tokokutana. Sake kingyo mbwa pona kesika koganga te ngomba la komatanga moko ngomba ya bizibeli ya pasi ya mawa na matiko na olikolo na moni yote ezalaki nango sendata na lamuki na pongi danyo zali te dibukombe ya André Kimbuta le haut sommet. Harmonie Ikele Daniel Bokombe Bokombe Le célèbre journaliste Adi Londolé est beau comme un dieu. César Ngadia Clébo a toujours d'accord, même les tchors. Grâce Mizi et la sexy. mobali oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo akima ozo dogeni ozo kendo wapi pesa na mbo il fallait le retirer, il faut te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oh, cadeau na mena qui. C'est la TV. C'est là.
omoni olongolinga kanda Sepela. nasepeliko eza nini Sepela TV rotelaki sasa yo compatriote solo. Yo ngai ngana combattant. Ngana combattant. Combattant ozotala biloko ya England. Ozotala biloko ya France. Ozotala biloko missionnaire. Mais combattant solo. Fotaka biloko déjà mboka. obike nasepeli Ngana compatriote na ilio. nasepeli vraiment ngadios nasepela TV kanda esili Éviter. donc mbongo bana kutu kenomela na yo Anakamela. kenomela Kota yaka tokota Kota pare. mobali na ngai yaka Pona bamboti na pesi Francisca Manganja na Portugal. Francisca Manganja bamboti bele, merci na soutien ndenge za soutenir maman na Guillaume bamboti bele, vraiment place oza chez nous dans la Rose Fleur Miguel na Suisse wana bamboti bele place ozali. Liza Masembo maman na Rayani Bila, Liza Masembo maman na Rayani Bila, mwasi ya papa Alain Bila na France bambote bele place ozali, que ton âme repose en paix. Na lubi mabe vraiment bambote bele place oza comprendre que ça merci. Wana na kepa nineli mampuya na Luanda bambote bele, Aline Malundama, Brenda Tangi na France, Brenda Tangi bambote bele, Jogo ya solo na Kabu Score, Daniel Pelepele, Daniel Pelepele ngai yero la forti qui écrase mutakata baninga mususu moi parti ndambo poye pa vanda. eloko yango esepeli ici Hercule voit tout la kati à Londres esepeli ici bana Londres nyonso balingaka nga mingi babi na kataka bato me na kataka na nga bato te nalobaka na malembo pusani moke moninga mosusu mpe afandi. Là c'était pour dire au revoir à Fabrice Monker dans Bruxelles. On te dit déjà au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Non, ba dédicace na bato na yo, bato balingaka yo, talaka mabanga biloko ezaka trop africain mais to message na biso nango. Faut revoir rara po ba sepela. Patrick Pindi, Guy Mandundi ba garçon précis. Tokosambela na suka dernière prière ndenge tobandaki na début ya clôture ndenge pe tokosilisa na prière mais avant tosilisa na zongi lisusu na Luanda epa ya Sentia Ngoma place uza bambote bele Fanny Chumbuka déjà na pesaki finesse à 12 sentiments. Finesse à 12 sentiments bambote bele. Elima Ndomba na États-Unis, Blanchi Bazola bambote bele. El Chamai la grande dame yokuno za bambote bele venanga ale musa business ya mboka na kati ya kabinda wana petit no za kuya semaine prochette ala prochette boye na za kuya wana to za kuya na ba mieli na ba misho bozo to za kuya interessage wana na yebike yo vie tangu za wana makambu ya bien kuzala pwana bino mutu boza wana na ba sima oluwawa. Okay, merci. Ya kuka. Merci beaucoup par maswaku. To komi na suka ya émission oyo moi prière ndenge to bana na prière au suka s'appelle na prière wana moni directement di Kembers bakalinga na kati ya Brésil bambote na yango wana sala rande to yokana ki sala bien na kati ya Brésil mitera moto na Nzambe bambote bele place za pona prière ya suka ndeko place nyonso oyo za kuyoka mabe simba wana eza juste prière. Oh libo tananga eko utanayo. Oh lika mbonanga na solola naye. Oh libi kinanga eko utanaye. Oh masolo na bino bosolola nanga. Oh maku wana tukezambe. Oh makuta na bino bopesa na ye. Oh mabe manga masona sali olimbisanga.
Seigneur Jésus. Nzambe na ye pa na yo po na yo lubaki to ya liboso na yo. Papa na lingi na yeba pourquoi pasi ya kuboto pesa ngo kake pa na bana basi. Tale ba mesi ndenga baza ku profiter na sima ya bana basi. Lelo biso nyo sur école comme so batuni nani alinga zo sa réponse fo masaluboko moi monsieur. Mais honneur wana ba bossa na ke moi si mutabimisa moi monsieur na pasi ya kubota. Ba docteur ba trahir biso. Nzambe la ningi na yeba pourquoi pasi ya kuboto pesa kaka bana basi. Poso kupesa ka mwana mubali lingo yoko mwana mubali na kati ya chambre ya couchette za kulela Docteur Malembe. Docteur Malembe. Bende lo bokoti. Nzambe sare boyi poana ni. Et puis lingi na yeba pourquoi kaka biso tulia kaka sima ya dendo. Me kuyoka oba sino balia ki mapeka. Oba Korea balia ki nini oyo. Me biso tuzaka kana sima kaka kuyoka olega partout baza kuteka o. Ulia de machakwa dendote. Ulia nina dendote. Pourquoi bongo? Yango na bondeli bongo. Na kombo ye logo biso to liaka na kisasawa. Sima ya dendo. Amen. E bongo na pesi mbote ya suka epa ya Fani Bosawa. Thierry Kisa motema ya Fani Bosawa. Mama na bebe ya Sika. Na Chale mwana ya Angola ya solo na Chale roi mwana ya Angola ya solo. Merci beaucoup. Na pesi mbote te ya za musenja mina ngai. Alain Ngonjo. Ale Ngonjo bambote bele César Ngadi papa bala baoli ate. Mon boss original avec Clébo original à Karama solo kweti kwa Paris. Bon, papa na biso César Ngadi place aux Jacques ton âme repose en paix. Oh, bonio soutenez bossarani. Ah, pardon, limbi sanga bambote bele place aux Zali et puis na bosanité président Papi Kader. Président Papi Kader awa tuzana kata siège na ye bambote bele na bana nyonso ya groupe na ye plus que vainqueur. Toana kata matonge. Bana poto batika matonge kala. Bo profiter au mona matonge de gracias le royaume de Norvège. Papi Makelele, Olivier Goudioni, des affaires, viennent en Amoko Kalate, atterrissage na Katakin. Patrick Ilonga, Trésor Chikel de l'Ukraine, héritier Omokende, garçon précieux, héritier Omokende Kalata, atterrissage na Katakin. Borosala Rande Toyo Kanaki, Minga Rolobezate, na remercier Binonion Sobozaki. Connecté na émission La Grande Classe, la Lingaramino Mingi, je vous adore tous. Maman Likele, Maman Memilin Zemba, Maman Likelemba, des affaires à côté, Paola Ngainga, la fortune écrasante à côté ma solo ango. Maman Likele, Maman Memilin Zemba. Nabo ça a été Alain Gonzo la sima caméra. Alain Gonzo, Moussalo Agitoro Bomona, Eza grâce nae, je salue mon boss, César Ngadi, Naling Rabino Nyon, Sobat Botala Rangai, Mingi, je vous adore, tous Kande na Lobaka. Patrick Ilonga, Trésor Shekel de l'Ukraine, Bana Ukraine, Ndebo Kotima Solango Salinga Mabena Bike na OCP là. Ata la moi Ukraine na CP là, ata Ukraine moi Ukraine te, ata la Ukraine na CP là, et ça la moi bien la fortune écrasante, na linga bino mingi je vous adore tous au